Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Baza fufu neti bato baza kokima. Yo papa oso bandi kolia fufu na tongo na place ya ti. Yo olie fufu, bongo na place ya fufu kolia ni. O continue fufu na tongo, fufu na pokwa, fufu na fufu. Active Media. Oh, balobi basi ba congolaise na poto bangalaka jour à fête. Mais so koute na nzela dégueulasse. Ah, makako. Nani ayemba soko mutu. Active Media. Nga ambassadrice de la parole de Dieu. Nga pena sambelaka na kotia kitambala na mutu au premier de 30 puisque nzambe yo boye. Non. Non. Maman tosalaka ba erreur grave. Active Media. Yo première fois ozalaka ngebu tous les jours maquillage na yo. Puis ekopesa papa pe esengo. Maman mosusu avanda na lipute koto bana bazolela non. Active Media. Po bana mama mingi soka aboti mbala ya liboso mibale asemakiaka na ye lisusu te. Active Media. Tokutani na papa jende na fete ye wana azotalaka kolema mpe nazalaki nzoto mike nazoakade omona mosi ya ndenge nazobina kitoko boye ataliaka melisoyi nakoki kaka te amelisoyi mais sikoyo Active Media. vraiment ata na miziki na makila tobandi na bainstrument na banini omona yebisinga jeni soki nga nazobeta drum yo efo anime yoka lisolo. Active Media. Zwa drum zwa micro zwa micro spiaso pe bandi koya ça c'est mokili ya gender. C'est mokili ya gender. Obando bwaka. Na bandi bwaka ko. Active Media. Nazali mobala nyonso akauka 20 me bayebinga babala obeyanga na tango wana trop fier alekani. Et puis mingi baza na posa bamona nga na kwikoko na nga mpona azalaki lolendo ya solo. Active Media. Serge Anini bato bamoni olatika lineti tika bato bamona penda beauté wana longa na lineti moke bato bamonaka beauté na yo longa la lineti bato mosusu bakoka itsomi obatami na lineti sana bato bamona nani nasi bomoni botala splendid botala beauté 60 ans mais on dirait 40 ans. Active Media. Bonjour, balan émission Dépêche eza émission où eza présenté dans un mission aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche eza émission la rabino ba information à temps réel na système kaka ya buka lelo lamba lelo lia lelo. Lelo eza journée esengo lelo tokolobela politique te box te tokolobela makamsu te tozo sepela parce que 60 ans ça s'est fait 50 ans ça s'est fait demi-siècle, au baki sous 10 ans, en tout cas, ça s'est fait, tous ans de Sengo, nasi vous mona, jolie femme, très belle, splendid wife, woman, na kombo ya Mama Janine, Oyo, South London, mobimba ba bien na kombo ya Mokili, Jenny Saidi Mokili ya Jende. Jenny Saidi Mokili ya Jende. Saflo de mon baba ebie pona nganda na bako nango mokili ya jeni nganda oyo eningi saka South London yango to kobeta masolo mbote Mama Janine mbote iza esengo kozana plaisir à lelo na plateau na ngai na mokolo anniversaire na 60 ans ozo sentir ndenge ni na 60 oyo na 60 na mokolo lelo naza vraiment na esengo puisque nzambe apesinga pema tala ba tuna bazolanda Nzambe apesinga pema po mingi bazaki na posa kokoma mokolo lelo mingi tobotama na bango jour moko mingi bakenda bazongisa milimo epa Nzambe mais Nzambe apesinga pema nakoma na 60 ans et puis 60 ans mère de 12 enfants et de 5 koko Nzambe apesinga bénédiction asi apambolanga depuis mokili ebanda. Avant ça, la mokili na ye, asi apambola kinga génération en génération. Vraiment, la zana esengo mingi papa noka. Merci mingi Mama Janine, aspect spirituel ambio lelo eza mokole sengo. Mama Janine obotami wapi? Obotami na famille nini? Obotami pe combien? Tout de suite au lobby déjà, aux a 12 enfants, 5 koko.
mais yo moko siko botami wapi botami combien na famille na bino? Bon, biso tobotami, maman botami biso 8, 4 garçons, 4 filles. Nga naza 3e de la famille. Na botami na kin. Nazali mobala nyonso ya kauka 20 me baebinga. Babala obenga nga na tango wana trop fier. Trop fier alekani. Et puis mingi baza na posa bamona nga na kikoko na nga mpona azalaki lolendo ya solo. Nalongo wana akoma kuna nao na komite. Yango wana. Ozalaki trop fier, c'est que na bolenge nozaki na beauté moko splendide. Donc soko leki onde babaka aleka na nzela babukani kingo tokende mama ye moto tala ndenge balati plâtre na kingo akota na boulevard basina kaka bato bakonfirme ke azali leki ya Lucifer engayo vraiment nalingi ye kombo apesi nga kombo na ye Valentine Machanga donc ozali lokwa Machanga oposi ayemba vraiment akauka veme yebinga na libota na nga bayebi mwasi nazaka trop fier ozalaki Machanga nazalaki Machanga donc nayebi te nalongwa nakoma kuna nao nakomi te et puis etunanga nano so moto apesi nga mbote so moto apesi yo mbote ozosani moto apesi nga misu kaka moto ekopesa ye mbote oyoka monona misu na nga kaka donc bagene na bolengelo bagene wana akauka baza kokufa elo fort bakotelaki bonganga te baza kobanga biso fort bando banganga fort puisque papa na biso azalaki na eloko tozalaki na vewe na ntango wana seri wana vewe nani meyebi kozozongisanga na banostalgie vewe na asda wana sikoyo seri wana balwambo bazoyemba vewe na asda vewe esika on époque wana papa mino leyaki na vewe vewe eza neti na ntango ya lelo tobengo eza neti Rolls Royce eza neti bapentile na epoke wana so oza na vewe ta babika vewe na asda nazoyebake balwambo yama bozalaki na vewe so yo lolendo sikoyo après vewe tozalaki na jipe oyo babenga nini ya inzali wana ezalaki leilandi ezalaki na inzali na inzali papa biso azali mpe kosala na inzali ok merci mingi tosepeli ozalaki lolendo mingi ozomona na deja ozalaki na bolengelo ozalaki kitoko mpo kitoko yango eti na 60 ans yango wana mokili ajenda kufaka na ndenge moko vi azokufa kaka ti lelo doki vi azolingo tiko te me ndenge tuno question moko okomaki poto na nini nga nakomi na poto na 1997 quoi poto liboso okomaki eza Angleterre nauti kini mbala moko Angleterre ntango okomaki na Angleterre vi ezalaki ndengeni na mokuse na Angleterre ntango wana vi ezalaki bien ezalaki kitoko trop tozolia babuku ata oke nao na post office osigné kaka même 4 par semaine orécupéré mbongo nyonso epuis biso tozalaki na bana ebele par semaine tozwa ba 700 livres 800 livres ntango wana bana nyonso boti bango awa 12 wana to bamosusu boute na bango kini nautaki na kini 3 oyo nyonso naboti bango awa na Mayday na hospital Mayday baobimiselo fiche na nga nyonso oza mpena mama Claude siko ntango oyaki ndenge olobi na kini fiere mibali bazokufa lokola Manchanga lokola Fatuma Bineta po bozi moto ayemba banzembo wana tu siko ntango oyaki okomaki na Angleterre mibali mpe ya South London South Croydon bakufelaki yo batour banini place okomaki comme biso toza biso bana nzambe naza ambassadeur de la parole de Dieu oui natala liloba natalaka baokokufa oyo banini te ekokufela oyo bazolela yo bazolela me yo oza na ntango ako moto apusa pembeni na yo te nga problème na nga naoki oseka nga moki opusa pembeni na nga te puisque naza na parole de Dieu aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et puis kotala nga na miso ya charnel te pamba to kokwea tala nga na miso spirituel en tant que ta sœur. Merci Mingata que ta sœur. Sikoyo, beaucoup de gens na vejende, pe bosala nganda o esali succès na saflo no peso continuer ko sala succès. Pour le ozo fêter 60 ans na moment to ko sona ndaku
après kolongana ndako tozo kene na salle po eza histoire à 60 ans na yo tokoki kobomba ngo te okutana nde na mokili ya Jende vieux Jende et puis lelo boza ne bozo fêter 60 esika moko yaza déjà na salle azozela biso ngana yeko zo rapide non na ndaku potalaka As TV Media chaîne oyo incontournable chaîne eza na chaîne à télévision na Congo en plus émission nazo ebisa yo ekoleka na Congo Web Télévision et pas président Chabani ekoleka mardi na 20h et puis mercredi ekoleka na 12h na Congo Web Télévision avant na As TV mopepe na ngozonga mais na YouTube déjà oza koleka na YouTube. Tokutani na papa Jende na fête na kende ki fête eza moninga moko mado amemanga na fête o asi akufi na ye pe que son âme repose en paix sur Mado. Azaki moningo alingaki nga mingi amemanga na fête tokomi pe na fête ye wana azotalaka kolema pe nazaki nzoto miki nazolaka mwana mwasi ya ndenge nazobina kitoko boye ataliaka melisoyi nakoki kaka te amelisoyi mais sikoyo na voiture nga azalaki na voiture te sikoyo efai tozonga ye moto azalaki na voiture basengeli nga lift na koti wana lift na voiture basengeli amema yo so na voiture bino mibale kaka tozalaki ngai moninga na ngai na Mado ser Mado akufa tika biso ke son âme repose en paix na copine na ye mais tozokende moya asiko etozaki mpe na garçon moko ye sikoyo azokanisaki nga naza na garçon wana sikoyo ntango amemi biso tozalaki na kote nini wana tokomi ozonga tobungi abungi nzela sikoyo biso to tozalaki ya kolala bi kolai tobungi nga sikoyo napandi koyebisa eke omoni pano oyo tokei na gauche tokei na droite tobima na centre Londres so tokomi na centre London nde sikoyo ekoyebisa biso koma kokende na Croydon koma nga sikoyo nakomi koyebisa ye koma tokokoma na Croydon malgré tout ça motema na ezaka moyebisanga ke nalingi oyo eza te tokei atiki nga mpe adepose nga ye mpe bango mpe bakei na bango namoni atuni kopine na ye moko bazalaki na ye mwana mwasi oyo azalaka wapi mwana mwasi oyo adefisaka biso bambongo te azalaka wapi adefisaka bino abi nayebi adefisaka biso bambongo apesi nimero na ngai namonika moto abengi nga naluki yo ntango esika tokendaki kotika yo to naluki nabungi nga alobi nzambe na ngai nabongisi na mwasi oyo apres naye koyebisi te nga aza place boye nde kokutana na ngai na ye yango wana très bien nde kokutana boye ebandi ndenge bokoma na likanisi bosala nganda Jende oyo ezosala succès na South London na Croydon na Tontonif nasengi bato tu ya Paris Bruxelles soki boye boluka nganda oyo babengi mokili ya Jende wana ezali ya South London eza lokola jonga na bino kuna mais nakotuna question mo parce que bino mpe bovanda na makambo ya instrument musique mais avant nakoma nano ebandaki likanisi nini bosala nganda ntango tozokende epai ya John tokende epai ya John Mabanga tokende na biso komela tozongi likanisi so toza ata mwa place ya moke tosala shope kozala bien ye biso ka bongo mo ete nga mpe na banda kolinga yango ye mpe azali kolinga yango moke boye mpe John akangi ekomi ya pafi ayebisi biso kasi mare Jende bolinga kosala nganda tala naza na mwa esika moko ya kikuku na nsima tokei totali tobandi mouvement ebandaki wana apres 3 mois tobebani na biso na mokolo esika ntango tobebani bapesi biso préavis tobima mais tomoni epa atakasi shope eza nango ya kokanga polele sikoyo tokozwa nani mpo alakisa biso epa atakasi nabengi ndeko na nga Kimoto abi bo moto abengaki Kimoto abi zeya na kobengela yo takasi abenge biso takasi te tofungoli andimi na ye apesi biso place kuna tozalaki na kikuku sikoyo tobimi Jende telemaki aza na miziki na makila ye aza na miziki na makila vraiment aza na miziki na makila tobandi na bainstrument na banini
omona yebisinga Jenny soki nga nazobeta drum yo faut animer yoka lisolo soki yo zaki no animateur tende bako atala kute mais ya kona yebi vie gender beta la drum danser mais à condition pour que soit beta drum yo banonimi eloko te écoute bato nyonso bakamwanga mpo na bandali nanga koloba te lelo nakoma kosimba lisango omona te azobeta drum na ye po azotalanga nabi seigneur nakobanda yango kobeta kokoka ndenge nini nayebi nanga mpe ata koloba mpe te nakobanda ndenge omoni yo nazobeta drum ata sona lekali botalinga zwa drum zwa mikro zwa mikro Espérance pe bandi koya. Ah, ça c'est mon qui a gender. C'est mon qui a gender. On va nous boire. Na bandi boaka. Et voilà, même Jani mon qui a gender nganda, ouais, ça c'est na sa flo. On va nous boire ndeni. Na bandi ko boaka, ça c'est mon qui a gender. Il n'y a pas de place quoi. Il n'y a que mon qui a gender na saf. Eh, muto alini ko yo kabilengi ya saf. Il faut y aller gender. Na bandi ko boaka. Chaque chose a son temps. Maintenant, il y a des temps de mots qu'il y a gender. Qui ne boit pas de Yanzembo. Oh, Yanzembo. C'est quoi Yebisinga? Yanzembo. Yebisinga Jenny. Banzembo, on est allé yo nanga to yemba te. Jamais au kiko yemba nzembo a mutu na bandeliti na suka toko sala gaffe. Non, son maman mouké na simande ngozalaki, maman mouké kaka, c'est bon. Plaisir, bon, ouais. Mettez la caméra. Yebisinga soki nazobo moi tokoti na voiture abi oyoki nzembo oyo bon anime na nzembo oyo ko animaka nyonso tute soki esika oyebi te bwaka koto yebi koto yebi et puis obandi ko anime obandi ko boka batou c'est l'arrivée de Kingandi ceci cela esika oyebi te esika oyebi au carillon et si qu'on yebi faut carillon, oyebi ma partie oyebi, mais yeba ko boaka ndenge nini ko s'accorder. Ote na drum, na tempo ya drum. Simana mwana koma kiso azobeta drum. Ti e komi ko kotanga. Siko na komi ko landa ndenge azobeta drum. Po ekoka. Soki pe asali erreur, au moins na telemeli na bi. Forcé, ok. Na bosani. Popesa ata mo eloko monias moto leka. Na yeba ikaka dango eloko liboso. Mo eloko mo o sa ata ya wenge, ata ya kofi, ata ya jibe, ata ya fali, ata ya ofere. To bandaki ko anime nga na ye. Na nzembo ya ezaki ya papa Wemba salata monias mjola yoka ko eoyaka ezaki nzembo moko boye soki azobwaka nga naza kokompanye ye mso azwi mikro moko nga mpe nazwi mikro moko ye atobandi ye amati nga na kiti ye amati nga na kiti abi jeni yokaka malamu osali gafe awa bien nayoki ye tu as joué à lire. Na bandi ko joué à lire. Et oui, bon. Sikoyo et lo oni ne sala ki quand vous sala ki gender drum wana za mo peta na yo ko animer et pesa ki saf succès makasi. Mais on dirait na gender système à drum ezala sous-souté na système à boaka. Te to lingi to zongisa moni drum to zanango ezali à électrique quoi. Ba tout ça ba coach belé ba vandelaka na ba masanga na bango mais ça drum moko trop cher. Nde a préféré que alongola yango mais tozo préféré to sombo ya mécanique mécanique to longola owana to somba owana puisque bato bakoleka motande bato batondaka bamosusu bameli masanga bazokende kokwela dum eza kobukana eza kobeba mais dum wana tosomba yango plus de 1500 livres nayebi drum électrique ezalaka déjà cher sikoyo lelo eza journée na yo eza mukolo na ya esengo mukolo esengo en tout cas olati kitoko bien habillé mais na mono petit peu lunette mystique po eza komboni po lelo eza journée esengo poto tuna nyonso oyebi na jour na ngai lelo nalingaki kolata griffe te ok
na lobine na kokisi 60 ans na kolata ka bubu. Oui. Pona boy to kutana ba mapasa. Po lelo boy eza mukolo moko benda bika. Bokuda eloko yo lati mususu alati. Mususu alati okuna alati. Te nenga kina zala kaka simple. Yo moko yebi ta onanga olata. Ayebi kotwana mais côté kolata. Bokilo nanga mutatindela kinga azaka eutaki Nigeria. Oui. Abi mama bokilo il faut la kaka robe oyo. Na birthday na yo. Na na esengo bokilo nanga lati singa na birthday nanga robe oyo. Merci ming maman Jani tokomi ko chité nazo mono esengo malgré za jour na yo. Conseil nous repesa na ba maman pour ba garder quand même taille oyo za nango base à la bonne santé parce que poto toko le katé santo pesa conseil ba souci eza trop na ebi ke oleki ba maman na mokili o biso nyonso toali toza ba moment oyo nde ya difficile ba moment facile ba moment esengo nde bibabi il y a les hauts et les bas tango esengo pe ali tango pasi ali na expérience oza nango okoloba na ba mama to ba jeune fille bazoya conseil no kopesa bango atake mama tokoleka bongo tatake mama conseil no kopesa na ba jeune fille pe ba jeune garçon oyo partout en Europe, bazolanda au conseil nous repère na bango. Au bazano na ba 25 ans, ba 30 ans, ba 40 ans, ba 50 ans. Au ba comme na âge aux ali quelle discipline. Pe aux na santé bien, aux ngebu. Soit mutu soit vite appeler ngo bwebu, avec ngo bwebu. Tant wana ba bengo ba fioti. Ba komboze belé, au ba benga kaka bana baso oyo ya mike ba onga la conseil nous repère ça. Ba jeune fille ya poto ya lelo to ya Afrique. Conseil nous repère ça bango. Pour la maintenir nsoto po ba mama mingi soka boti mbala liboso mibale asaka asemaki akana lisusu te asemaki akate ti akosemaki eka mukolo kokende fete ezokoma habitude ato kokende pa ite osukoli bien olati ngai tango nazali kolata na balotaka basapato ya milai okanisaki nazokende fete ata nake kotika mwana na classe nayaka sapato nanga tala molai na milateli libela bien puisque quelque chose peut arriver ou bien bayebisi oyo toke na place moko boye okoyebisa bango teke o nazonga nalataki mabe nabimaki kaka boye yo mama oki kobima bongo te. Yo mame faut la gangebu tous les jours maquillage na yo. Puis ekopesa papa pe esengo. Ba mama mususu avana na lipute koto bana bazole. Non, moi je me réveille qu'à 5 heures du matin. Na banyango sukolanga moko, na se maquiller, na lati bien de na komo la musabana. Boko ta na salle de bain, boko ta na sukoli bango. Baki na ke kotika bango bon nga moko naza déjà après wana pona kozwa moi si fa zwa propriété na moi mama mingi tanga bali aboti ami négligé yango ezotika ba papa siko pe ba batala côté mususu ba kota ngebungebu mama mususu bakomi komitika ule bazala mwa ngebungebu amitiki siko papa komi kotala na libanda on a eu le sambo toni ya on ngo beta 7 parce que 60 ans na yo pe na moni ngana yebio oza toujours ngebu omitika kate pourquoi ba maman va mitika ka po yo boti bana 12 mais so mutatali yo 60 ans ka po eza chiffre mais so tambo na nzela so bimi ba ko peso 45 ans mais on peut ça conseiller na ba maman o ba mitika ka papa ko ma kotala libanda mama komitika te ezali likambo liloba nzambe te ke pona sambela katongo pokwa yango wana nde nzambe alobi nanu tout d'abord ke yo moko foza yo pita nanu nzoto na yo apui otala biloko mosusu makambo mosusu nga aza ambassadrice de la parole de Dieu nga pe nasambelaka na kotia kitambala na mutu au premier de 30 te puisque nzambe yo boye non mama tosalaka ba erreur grave obiso basi toyebaka te eza na mokolo papa na kotika yo amoni ya ngebu libanda po papa aza pe na miso azomona oa kitoko me oboyi komibongisa soi-disant nasambelaka non soi-disant na boti bana 5, 6, 7 donc navanda na nga kaka nazwa propriété suste azwa ba mama alobi pe kokende feti nazotala bana kende na yo
nga azota tikali na bana na ngai. Oh. Balobi basi ba congolaise na poto bangalaka jour à fête. Mais so kute na nzela dégueulasse. Ah, makaku. Nani ayemba soko mutu. Pona nini bongo mama? Lelo nengo pesa conseil. Poto comme presque na. Mama komitika te. Mama komitika te. Poko tikela Satan nzela. Hein? Autant mobala comme mona yo salité, akobima na ndenge nini. Suki na yo basili. Bani donc mama tomitika te. Kobota bana ezalité que oh sala comme sala mingi ozana tangu wana te. Non, moi je me réveille à 5 heures na bandina no soin nanga. Et puis maman il faut kotambola kana makolo pe mingi. Nga moko na kimaka pour la santé, pour la cœur na ngai. Na beta kata awa aller retour. Oui, c'est vrai. 2-3 fois même sur les cas. C'est pas le côté côté santé pe ba maman. Ba maman bazo zo propriété santé et alors ba maman te wana na santé to kena ba papa. Bazo mela masala. Bazo lia fufu neti ba bazako kima. Yo papa so bandi ko lia fufu na tongo na place ya ti. Yo lia fufu bongo na place ya fufu ko lia ni. Au continuer foufou, na tongo foufou, na pourquoi foufou, na foufou. Merci bien. Mais il y a toutes nos questions parce que bazo zéro na salle. Conseil, n'a pas passé, il y a mon lobby, bon, na poto, na profiter na zone maman. Trop de divorces. Conseil nous ça, aux an expérience, conseil nous ça, ba maman ko kabwana ba papa so tay na communauté na biso, o kutana kamera, to kabwana mama, to kabwana papa. So boseka une année pour mon camarade noté. Tant au coup de papa. Ça fait 3 ans, 4 ans. Conseil me repère ça pour toshiter. Bon, moi ni maman mokili, makambo eza ebele. Ba incompréhension moko boya pamba mtezo kabola mabala. Oyoka soi-disant mbonga bana, soi-disant mobala pesa kambongo te, soi-disant mobala kendaka musala mais nakisaka mwasi mbongo te. Au moins, ils sont là. Ils ont mabé. Soit disant, maman a joué comme un bon, papa a la camisole. Non, mon Dieu, la personne a opportunité, wana, tous jouent comme un camion, wana, ils ont l'argent de poche. Abiki si na yo papa. Abiki si yo papa. Et là, yo pe ça, mon Dieu, la personne. Maman pe, azana maman, elle est née à Bombak. Mais yo, kenda kamusa, lui, la sa maman bongote. Et ça, kenda kisasa. Qui? Mais moi, si on a oublié la kieni. Hein? Na libala, il faut qu'on soit ouvert pour boumé là. Pour carte nanga papa yebi. Ya papa na yebi. Hein? Ce qui va comme bomba. Donc ils sont sur mon côté. Bon zambe za isute. Bon attends la kangi misobi azwa carte wana somba. Na yebi akozwa ka konde na yebi. Et puis papa peut sur carte. Kokendo de là ba dépense. Papa peut se jouer 10 livres. Yo ke kozwa kuna 100 livres. Ah na mona ke lamba na 100 livres. Quoi? Ole kisika. Papa kuna sidiki. Est-ce que papa peut se sur son bon carte wana? Ah peut se sur son carte c'était. Et comme le mobile ça monte mabe. Ah comme le mobile si musoso. Ouais na bo, après ça tu as confiance. Bon pesi ba maman bon papa. Et papa, bo fungola mitema. Bo tala kambonga mo cité ko pengwa. Maman zali wana musane ko bomba. Mukolo yo kozanga mama ko pesa yo. Hein? Bo fungola mitema pas ba maman. Papa bazanga makambo mabe. Papa muso asombi lopango ayebisi mama te. Mais maman muso pas sombi lopango ayebisi papa. Ezali mabe? Oui. Nzamba sana kati na bino te. Oza biloko mokili ekolekana. Merci mingi biloko mokili. Ser na ngai tokomi presque na suka en tout cas splendide beauté loko mwana 40 ans loko la fioti loko ba nyonyo loko la ba bwebwe en tout cas lelo jende akozala la size tout le monde size Mon comment dit jende za 65 ans quand ça moi tata moko à 50 ans 40 ya solo lelo size eza lelo na tunyo teta mususu lelo na caméra na nga oyo ko oni oloba na jour na oyo sengo e ko za pe mo de la fin na yo na kumisika na nzambe na pema oyo apesinga po mingi bazalaki na posa ya kokoma na 60 ans mais bakomi te nzambe asaleli nga grâce apesinga mpe nzambe ayebaki eke avant la fondation de ce monde avant que le monde soit le monde na préséance na ye nazalaka ayebaka libota na nga nyonso
yango nazokumisa nzambe ya komonisa nga 3e génération. Première génération ya bana nanga, 2e génération ya bakoko nanga, na okende bakoko nanga liboso na 17 ans. Bientôt nakomona 3e génération. Amen. Nakomona yango. Pona nini banga nzambe mama. Miloko ya mokili kotikala. Tia nzambe liboso. Linga baninga. Kotonga buninga te. Soki muninga sali mabe yebisa ye buninga osali nga bwe pourquoi. Yango wana. Nasekaka nanga kaka. Tellement naza na jende. Nasekaka nanga mikolo nyonso. Yango na baride eza koyela nga te. Ata na ngai koseka te na koseka. C'est pour cela. Naza en bonne santé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me, Jenny Saidi. Happy birthday to me. Pepe! Ouais! Bon anniversaire. Astivi a souhaité bon anniversaire. Si vous êtes dans la salle, tous ont moins extrait, tu es bandé ni égolé kapuna. Si, ce qui paye les lots, mais dans une émission, mingo toko sala toko lobelango na ba mikolo koya. Oui. To balotika batuna posa baswahili bauta wapi modeli nini via baswahili ezaka ndenge nini boyo mama pesi de ato koyamba e baswahili bauta obi kana botana ko tune ko se oza muswahili na muswahili ya wapi ya Kisangani mama nanga Kisangani papa nanga Kindu Manyema. Merci mingi to kozwayo o expliquer biso baswahili bauta wapi pourquoi baswahili bazalaka basirika kate so mais so muswahili asirika opanza ndako mobimba yango to chaka koseka mingi. Ok. Et puis baswahili baza bato baza mingi ba musulman. Oui. Tokobeta tokoyamba e a expliquer biso baswahili bauta wapi pourquoi baswahili bazalaka boye wana tokobeta tokende na salle to fêter to lia to panza ba champagne en tout cas eze sengo mingi. Merci à trop. Bye bye. Ezaki watiko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soki nono s'abonner la page na biso aimer émission oyo tia commentaire toko sepela ba commentaire na yo pe tokutani na ba émission ezali koya to yambaki mama Janine akomi pe mama aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo 60 ans ça s'est fait 60 ans à l'équipe de demi-siècle to sengi nzambe abakisela lisusu omona ba kokololo et vous appelez ce na omona encore na nga na 100 ans. Bravo, merci. Sœur Janine, batwa monyo la tika lineti, tika batwa mona penda beauté wana longa no lineti momke, batwa mona ka beauté na yo, longa la lineti. Po tumsu ba ko ka chomi obatami na lineti. Tsano batwa mona nan. Na si bomoni, beauté la splendid, beauté la beauté, 60 ans, mais on dirait 40 ans. En tout cas, son sa lineti na yo. To continuer mission na biso. Wakaisi msusu miseza kotoboka. Mission kotoboka. Poyo tanto za na barit, e bomba mi metongo za na barit te. Okoyi kozong sa linette no, na ngaki ka bailandi émission émission na biso na As TV Média Dépêche, ba mona yo en tout cas plaisir à trop. Ba bino mission no ka aspect spirituel, bo peto na nzoto pe na molimo na emoko splendid. Beauté vanda na na minga ko komatete. Maman la Janine, happy birthday. Thank you.
Aimez, partagez et abonnez-vous.